clôture bon. La clôture. Clôture oignon, donc on a petit libanda. C'est moi qui ai fait ça. Waouh. Donc initiative dans le Moga. Na août passé. Ouais. Août l'année passée. Partout nous on a moi propriété. Malgré ça a pris une année et c'est net baby. Mais puis on a tout ça là qui a ma propre effort na biso, il y a pas siwana et tout. Il y a autre aussi na batu oyo. Il y a mawana, août yango ezoya. Ndenge tozo pavé bongo, to pavé ti ça la biso qui est et si là et ça la bien. D'accord. Voilà, donc vous allez tomber, donc il y a Pépé Calé. Ah, il y a Pagna, Pépé Calé. Voilà, donc il y a des informations. Hein. Ça va. On y met la musique dans le biseau. Pépé Calé. Campagne. Donc, oh, nous sommes de salle. Pavement. Oh, yom tout ça, nous sommes. Ah, tu l'as ça est bon pour ma titi, hein? C'est beau, t'as raté. Bon. So, il est peu beau. Ah, moi, vous savez, on te pose pas un ah, tu es beau, ta ma titi. Ah, il avait pas encore empêché, c'est que ma titi est beau. On est bien, ok. Ah, ouais. Laisse le tembeni. Le tiers pavement. Ah, vous voyez? Pavement, ah, nous sommes de Sali. C'est vraiment magnifique. Décor à Zawa Piboé. Ah, décor à Zwamina site Kitoko. Oh, Tobengi, Toronto City VIP de Maluku. Et ça espace pour yo, pour nanga, pour ndeko nyoso, ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yoga avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni. Na site ya Vodacom, makambo teli réseau, bosana. Tozali, nzinga, ya quartier d'investisseurs, tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku, pembe na mai, mpepe moko naturel, wana poto, ba diaspora nyonso, olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku et puis ça te zo teka ba espace kitoko kolongwa place Nazar si on la presse to passo la nzela Toronto City VIP de Maluku et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique to pe otonga villa na yo ah papa benga papa Willy na numéro oyo ta numéro de Chenibino benga Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les
les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, poto somba, totonga nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. Mesdames et messieurs, à Kinshasa, donc dans un logis Awa, dans l'immeuble MK, donc ils allaient situer donc la commune il y a Kasavubu sur l'avenue Force Publique. Voilà, donc à Kinshasa, Force Publique, numéro 8, la croisement, avenue Kasavubu et avenue Force Publique. Voilà. Les encadrements qui toquent, donc Awa, dans le deuxième niveau, c'est dans un logis. Donc, les encadrements merveilleux, Wi-Fi gratuit, courant 24 sur 24. Voilà, donc bien équipé. Je vous mais je vous fais visiter quand même mon appartement. Bon, mon voilà, donc ça c'est mon appartement. Appartement 2, où je suis logé ici à Kinshasa. Donc, donc il y a MK. Voilà, donc beau cadre. Où il y a les salons vraiment néné. Où il y a ma visiter. Donc, Wi-Fi gratuit. Courant 24 sur 24. Parce que dans le système Awa, il y a panneau solaire. Courant là-bas, on peut dans le groupe là-bas. Et puis courant également à Snell. Sauf que Snell et Kati, groupe Ezur relais. Ce peut groupe relais et groupe Kati. Eh bien, tout dans le système, donc il y a panneau solaire Ezur relais. Ça dit que monde peut la 24 sur 24. Vous appelez la Wi-Fi 24 sur 24 Wi-Fi. Donc, continue connexion donc nous ligne. Voilà, donc dans la Kati, il y a cuisine. Voilà, donc ils sont vraiment bien équipés ici. Donc l'eau qui toque, voilà, donc avenue Force Publique numéro 8, croisement avec l'avenue Kasavubu, la commune à Kasavubu. Voilà, donc cadre va bien, donc que je recommande à tout Congolais de la diaspora, ou à se rendre en tout cas à la carte à Kinshasa, au ligne dans la place la discrétion, place à bien, donc clim et fanda, donc sangungi. Pas de ngungi. Voilà, donc chambre dans la chambre. Voilà, donc ça c'est chambre. Aussi dans la kina. Voilà, donc c'est vraiment bien. Donc on a CP dans ma cassi. Et puis nous recommandé la bande de réunion sur la carte diaspora ou à Kinshasa. Donc à la carte toilette voilà, donc c'est vraiment privé. Toilette va visiter les Alibanda. Voilà. Pichu de Norvège, Kobu Canada. So il kin ou qui dit nous avons renseignement, bon voilà, donc moi téléphone de routier et puis bon benga voilà, donc mingi bon nous vivons toujours dans le cadre de l'émission parce que on peut avoir partenaire c'est là ma camp. Voilà, donc dans un awa so kin so zo ngulu kanga na Kinshasa place monsieur ezate au luganga awaka donc la mêlée na Crastos MK, immeuble MK, donc avenue Force Publique, numéro 8, voilà la commune à Kasavubu, au croisement avenue Kasavubu, avenue Force Publique. Voilà, donc à Marambu. Tout ça, calme, voilà. Voilà, mesdames et messieurs, dernier virage à Kinshasa, nous sommes à dans le cimetière à Gombe, comme vous voyez dans l'entrée principale, la cimetière à Gombe. Donc, tu es Landela, qui accompagner une association qui s'appelle Association de jeunes pour entraide et développement, AJED, donc en sigle, et quand même donc la serre Nabiso Karem, au Kutana, il est là, Awa, tu es Kutana, la activité dans le Awa. Initiative moko très louable à Zoa, il y a qu'on nettoyer la carte cimetière. Bon, ma petite ninge botaka, ba salité ya ko bongisaka, a tiaka ba fleur a bongisi, il y a une initiative d'ailleurs à Zoa, yemoko na makanisi d'ailleurs, a dit qu'on travaille jusqu'à présent, on a pas moyen de bord, on a pas moyen na yemoko. C'est-à-dire qu'il y a un soutien mokoté. Mais botala musala o de on a biso salaka, na bato o a dit qu'on travaille na ba collaborateur d'ailleurs, bolanda document na carte cimetière à Gombe. C'est vraiment quelque chose d'émouvant et on a trouvé vraiment très exceptionnel. En tout cas, on va soutenir ça et bien soutenir ces alliés vraiment bienvenus. Beaucoup de la Kati, ensemble Nabiso, Bolanda Oto Sain la Kati.
Et vous le faites avec amour, hein? C'est vraiment motivation, tu as besoin. Motivation. Motivation, on a aussi. Le temps aussi, me semble. Yayo yakayo sa mpantini. Ya wapi? Tenga na pesi okuna ke. Yaka a. Yaka. Yo sa. Ni o ka ba. Après, il y a papier à ça. Papa, il y a ça. Quand on a vraiment to pesi bino pena merci pour dozu pena sous chance ya kuta na pena ke toloba po to pitanti to na awa ba to ya kawa na kata cimetière ya Gombe awa otala koko na mais souci mo sala ye na posa na ya mutema pasi mutema amoya ka to sunga ba o yo sunga ko sunga ko ta sunga salité ko to kende peut-être côté de Odi c'est très propre. Côté de Odi biso. Toujours ça toujours pavement donc côté sous mati des alliés. Faut pas to senga ba konza mboka bo soutenir biso. Soutenir tantine na initiative ozana ngo po besoin les até. To yebité ce que gouvernement azo mo makambo yo besoin monter ba konza mboka maire de la ville ni nani dans la ville gouverneur ville ça. Vraiment bon soutenir tantine té. Azalia jeune fille mais fort propre fort na ye ne yango asa nyosto vraiment pour soutenir tout ça ngi ba konza mboka socialité vous pouvez na poto kuna bozaki kuna bomona bozaki soin mais biso na Gombe ku Gombe donc ozomona bien que ça que les cimetières l'état socialité et monsieur ozomona que donc yango to moi que pas ça passe lié yango azu initiative il y a qui a aidé le gouvernement. Alors le gouvernement vous allez fort. Ce qui est sali, boss ngaye, pour moi vous avez bien mboko. Sur une cimetière, il y a cimetière mo etikala na mboko o ayebi en ayebi. O ba yebite allez, a quelque chose fait foudre. Mais normalement awa, tout ça n'est qui aide. Boss nga soutantine, jeune fille, pour passer ba fort, propre fort, surtout financement. Financement exact. Financement bosunga biso boy chaque monde pourquoi ceci c'est quelque chose na mbongo na ye ya kolia o ezakita msu ya palais abimisi afunda vuta biso moko ce qui plus de 20 moko na po ba to banda so te sili to bande sus so si to bande sus mais tout le monde a aide moko gouvernement vraiment to senga aide merci pardon aide et tout ça. Ici, nous sommes l'association AJED. Comme moi, je suis étudiant, nous sommes venus pour aider la cimetière pour que tout ça la moussala. Donc, il n'y a pas de souci. On est ensemble. Ouais, toi, étudiant, même mère a foutu à biso, on a moyen et on a tout aidé. D'accord. Voilà donc maman présidente de l'association des jeunes pour entrer de développement AJED en sigle. On se présenter d'abord, Kombonayo, tout ça, enfin, global la présentation. Ok, merci beaucoup. Nga komona ngai Karem Bankita, la fandi na limité, 10e rue résidentielle. Voilà. Voilà, donc Yom to créé cette association, n'est-ce pas? Oui. D'abord, Dikanise Outa qui a créé l'association. Bon, Dikanise Nanga Outa qui n'a qui gosa la tombe ya grand-père Nanga. Et Ernaye, na monaki vraiment ils un peu bizarre. Erna celle ya grand-père, il fallait que batubaya jour basi ça musala. Et je me suis dit ce que il y a grand-père ils a propre bas entouré naye, ils avaient ba matiti et tout. Et du coup na bando kati la batu wana nyonso tinzela we ko sala ki batu ba kota bien.
Après Nathalie Pembe ni a grand-père na mon bébé moko abotama na 1971 akufa na 1972. Il a fait seulement une année na mukili. Mais tout le monde est très propre. Et ça m'a tiqué. Nde na benga ki bato cimetière ngato. Nde ni tombo eza propre bo. Abi maman ba minde ba leki biso. Moi no aza bébé mais na ba leki oya mona bango te ba yaka obongisa tombe na. Et mbala moka nde muto na loba bongo. Vu que nazana na ONG nanga nde na lingaki na sepela ikozwa musala wana na kota on kata ONG na bongisaka matiti pona batu nyonso et puis ezateka cimetière à Gombene pour partout. Donc volontaire neza pona kosala na ba cimetière nyonso nde to sala na Gombe soki nzamba sungi biso to kipe osala na Kitambo mais eloko ezanga biso eza makoki kosala musala ngo liboso na bando kata kaba matiti okati ba matiti ti to kati to bandaki boye to keti to baluki côté pembe na Waikiki wana après to était à côté to kataki eboti isusu na fandinga moko na bi ome apparemment na luki likambo neni nezo bota bona bando mbongo ona bimisi pona kata na bandele sous budget ona obanda ndeni elo moko e matinga na mutema ke to kata ka matiti te poso mbule bete bando bota obele kimikolo bota to kata ka moi pavement le kilikolo na nde sikoyo to komi na niveau wana et ezo kutenga makasi na sengi na batu ya bonne volonté bato ba na sens ya humanisme o ba ebi ke lobi pe biso to ko zalate batu mususu pe musu ba ko négliger biso ou quoi ba okoya na mo lisungi ata saki moko asima et osa malamu parce que musalo to sala eza pona biso moko te ponga pe le lonzamba ko benganga mais to sala ngo po ata ngana ke mutu mususu pe akozwa volonté o kende ni mutu wana pa sala bonga pe na ko sala bo alors ba acte malamu et pour la rater o amoni lisungi ko sala asungi biso parce que eza musala moko ya makasi na batinda inga yo makambo zo sala il faut kota boyo bima boyo na kotanga na bakomba batute na tangi pe mwa mingi na kendaki na bisika o na ko kotisa ke na koti mukanda na ngai ta musala na zo sala ta makambo na zo sala mais ti lelo muto obenga nga azalati na mona na nga appela mutu moko te ni quoi et nzamba osunga biso ka bongo ndenge bozomo ça maintenant lobby lobby oza d'abord na ONG na yo ezaya kala ça dit que AJED au créant déjà Kala, mais on a côté ça activité de la carte qui existait déjà. C'est un peu ça, tout comprendre lobby. Mais alors, on se travaille avec Yom Touzali présidente, Yom Touzali financière. Ça y est, au sein de Yom c'est un peu une équipe où ils ont aussi. Non, équipe, sur une lobby équipe. Er déjà tous mon ONG ils ont ensemble. Ils ont mutu moko te. Ngai naza na batu ba ninga otoza na bango. Moi ba ceux qui neti eloko esami boye o mona lokwa tozu na financement te. Ngai moko na ko bimisa ya mususu na exemple sur 100% bimisa ya mususu 45%. Et 55% bande ko na basangisi pona ka to sala action moko. On fait ça seul toza biso moko. Parce que eza ONG ya kala mais na légalisera ndena nuti na bando sa ba œuvre na ngaka bongo et na ye na mona imarambo yo pona salango ba ebisinga ba chef o ya awa ba ebisinga ba bi mama biso to salara okosa musala munorote fo ya na ba dokima to ndima ki oza na ONG et na saki effort ya ko légaliser mikana na ngaka pona salara musalo parce que neti osala lokwa centre de formation pour na bandeko na biso musu basi quoi na sina salango pe déjà OK mais rekomaki ni na déplacer ki ezaki na mitendi na saki centre de formation na mitendi na saki na mama Mobutu na Krema Mobutu à certaines époques mais pour le moment na déplacer na mama Mobutu na zai susté na commune limité nazo sala kina planton na limité mais ya na ndeto lo babo déjà zali mais centre sengara babiloko batu bazala à l'aise et tout mais pour le moment na on focaliser na mambo yo ya ko bongisa ko kata ba matiti pona d'accord voilà merci message l'équipe vraiment kitoko mais
on s'adresse sur la bande Konzamboka, la bande de Gomsouba, la pote Bélé Bazakolandayo, on va apporter aussi soutien. Parce que l'initiative nous est vraiment très louable. Je crois qu'on allait vraiment dans le Boza, il faut pas sungayo, pas tirer au maboko, parce qu'il doit avoir des idées, il y a au Sahara, il y a des idées, il y a Makasi. Message pour la Bakonzi, message de la bande on a vu sur la pote Bazakolandayo. Merci beaucoup. Pour la bande on a vu sur la pote Bazakolandanga. Na osenga kaka batu ya mitema malamu batu oyo ba na sens ya humanisme oyo azalaka moni likambo ebetie na bezo batu wana oyo ba na bolingo ba ebi mawa batu ba ebi pasi ya bande ona bango baza awa misusu pe bande ona bango baza awa ka ndongo lobi eza te ke ba négliger bango misusu asala yango chaque fin de l'année voilà atindi pe batu ba yeba kati po tozo mona batu misusu pe bazoya bazokata mais soki tozo loba bongo to lobi te ke batu nyonso ba na cimetière ya Gombe ba négliger non tozo loba moi nde bamboka bapaya bazalaka ozotambola oza lazy cimetière eza place moko il faut zala calme tranquille et tout mais awa eza bongo te moi na sens wana par rapport quand on parle comme ça toloba pona mboka tozoloba te pona ba individu mususu po na ba famille mususu omona nde na lobi awa que nazwaki idée wana pona moni ya mwana muke ezaki propre donc eza na katika ya Gombe voilà donc c'est ça batu oyo baza na mutema mawana poto oyo bosungaka ba ONG en tout cas soki bokosunga biso ekosala bien ba jeune omona so tali ba okata matiti na ba maboko tozokata ngona ba condition moko eza anormal donc il faut relata ba buti kozala na ba gants kozala na nini ko aider na ba teni moko complet wana ngoti to sengi soutien na bino ekosala biso bien nzamba simba mitema na bino bosunga biso ndenge baza bo fin ya musala tofutaka bango il faut ofuta mbongo wana chaque dimanche ezo peser biso na logique eza nde gouvernement mutu ko soutenir biso mais jusque là ça fait 2 ans tozawa tomoni nanu gouvernement te tosengi bino batu ya mawa eza apena mboka na biso awa toyebi ke batu pe oyo basunga batu baza tozoyoka tozomona mais côté ONG na biso nanu tomoni te tosengi bino nyonso eza na Congo mobimba poto mobimba oyo ya komona wako kosunga biso asungi biso. Merci beaucoup. Moi 1 2 3 4 on continue na ngoboyo matana ngo o matana ngo et puis nous au kata no ba dikolo ina moni dikola ba ya ba ba ni o no ni c'est ana kiti na ngo kwa sa dena si na o bini so kata ki 18h etali ngati donc étendu no o nyonso tulo yo mpuka tila suba kuna tila suba te suba te yo kata étendu no nde yango étendu no boyango yo place o kata benga awa za place Luambo tozokata bamatiti so otali tebima pembeni te po matiti ebima Luambo makiadi mais photo eza te ça va faire nous de botian o nyonso na bato fleur wana nyonso ndenge omona boye bando kotaki kuna tozokata matiti liboso to bando okata so bokati après eboti isusu boye sous quelques semaines bokati ça nous a pris et puis ça nous a coûté yango moni tosali que tokati matiti to pavé ndenge omoni wana o to pavaki yango semaine passée boye kuna ebota te toyaka kaka tokomboli bandeko na biso mpe baoya oluka bato na bango batambolaka calmement ke ezala ndenge ozomona so otali omoi nde bana baokata nde baokata boso basisi mwa saki ya nsima oyo ezali bopave place wana ok mais koto Yo sangale anda biar nak sangan bobana d'abord liboso koto yo tobandaki boye tokomi siko
que naye kozonga jour mona kita boy kuna tout eboti matiti. Oui. C'est-à-dire que Bolikango awa. Bolikango oyo a perdu l'indépendance. Mais ils ont simple comme ça. Non. Les ala qui boye, voilà. Ah, bande va changer, va coacher la carte. Il y a qui tombe ma casse. Voilà, donc ils allaient œuvre à bande tout basali. Ça c'est bien ça. Ah, Bolikango. Voilà Pinza Arthur. Premier bourgmestre c'est Soya Kala Moto. Ah, Pinza Arthur.